et c'est bisoté. On dit ce que ça l'a dit parce que on dit que sa réputation à Moussali encore l'autre. Mais toutefois, ce que ça l'a dit que Agia solo na Ginola qui va solo la non talabo non répondez Ginola va nous composer une monnaie banane va tournage mais du coup tu es et pas frère Clovis là on a dit est-ce que au tegela qui est appelé ça mon abi azo kamwa donc nous ta salle blanc nous sona eza l'avant et par là on va frère Clovis aluka Ginola ba solo là eza bien qui est comme on a média eza vraiment honoré vraiment Ginola me kai ko bengaye frère Clovis a benga plusieurs fois azo embêté ama une fois a dit non non ça makamu boy nazo rappeler mais atika le rappeler té il y a même que Ginola soit l'équipe de la média eza parce que à mon droit négligence moko boy est-ce que vous comprenez et le moment la saline c'est mon la saline quand même ce gars qui to solo lango et on comme attend sur la média boy té donc si au moment que à l'équipe la média à l'obéla parce que à mon que respect ils ont partagé quand même on a soit bengo ko banano a bengilo nini bosoni et puis on dit que nzambo wana eza naza Franco Vis naza la dit que nzambo wana eza ya Ginola mutapesa qui est lava kala mutameni nzambo wana kuna hein Clovis makola au moins là ba audio botindeli nazo répondre te Ginola benga na misu na ngai abenga na misu na ngai Alexandre na message a komela ye nous voulons envoyer frère Clovis yebisaye Alexa au téléphone aye tout n'a pas choisi à stikara Ginola tira au benga été soit toi mon message à Ginola te ah mon seul nzambe respect na mon seul nzambe quand même eza na ngopete que Ginola ngo senga ba million hein soki andima kata ko solone peut-être am su Ginola ngo sudwa peut-être am songo andima ke nzamba batu eza ya Ginola mutamemela ke ngo Alexa batu ke no nzambo wana eza Ginola et là obengele nga retourna ngati na témoigner si c'est vrai donc là on a lika témoigner que nzembo wana eza nzembo ya Ginola bozo yina ngate pona nini oui titre ngwa kasi là bozo yina ngwa pona kasi so ensemble to tourner Ginola on dirait chez toi papa la kene ya mpanzi kuna mazo kene makelele ezo kotela na biso et bozo yina ngwa pona nini donc confirmer que Clovis makola za moyibi kobenga moyibi c'est trop dire hein. Moi, respect Fozala, mais a joué œuvre à bateau. Mais les amis, et là qui m'ont dit, nous savons comment on va la mais non, on a la réserve. Non, réserve. Non, qui a Moïbi. Oui, Dieu ne laisse habiller à Zamoïbi, il est habillé à l'eau. Clovis, a joué Nzembo, il y a bateau, il y a Ginola. A Salini, Nazanan, et l'eau à Sali. Mais quand on est début, c'est un maïele. Azui sans autorisation. Baptiste, aux autres c'est mission. De l'autre côté, un peu on nous a Ginola qui ouvert. Ouvert Kassina, na bandeko bazo landa biso. Clovis makola. Azui ndemo to ayebi ndemo ya Ginola. Frère Clovis makola azui nzembo ya Ginola. Voilà ce que problème. Nzembo ya Ginola a composé aux œuvres d'esprit aluka Ginola ozwa solo na externe. Mabeka moni ndemo ke diabo et ça a bien formaté. Pour Ginola on a bien maîtrisé. Pour là que la justice c'est ça mabé. Dans l'esprit de ça que la justice là na bonde nga bin ndeko solo là. Et ce Clovis a solo ta zone na époque. Ya solo la wa aluka la Ginola tamolo ma wacha be Ginola tamolo mo chiffre mo amuke. Ah bon le ngane mo eloko. On me dit mon œuvre d'esprit. Bon ça musa ça. Qui bon ça me bon le eloko sunu. Oh mais ça mutu. Ça c'est moi qui ta ko senga malamu. Yo sengite ozunze mo batu. Là faut le bisa a dit que nzemo za Ginola. Bon ça pour ma Ginola point. Bonjour, bonjour, bonjour à vous tous qui êtes connectés sur notre meilleure chaîne La Voix Céleste, la Ndela Yalola, bien-aimé, Sika Nini Bunzambe et Kitarana Loye, mon Amalwape Namisala. C'est avec un grand plaisir de nous retrouvons dans le cadre de cette émission Rien que la vérité qui vous est toujours présentée par votre humble serviteur Alvin Beya. Merci Nabane Onions Touba Soutenabiso. Merci na pasteur Fezami si à la bouche autorisée de l'éternel depuis Zurich, Nafilo, Mukoya Motema Yabivens de depuis Londres, na maman Gisèle Louke, Motema papa Emmanuel na Boston, na maman Dorcas Mvamou depuis les États-Unis, maman pasteur Nzama Lola Apamulo. Toujours dans le cadre de l'émission, rien que la vérité, toujours, toujours vérité à faire.
moyi bito escroquerie ya frère Clovis Makola bien aimé bon mon émission tout cela qu'il a fait passer na Gino là azali actrice comédienne ndenge azolela pona nzemu na ye amika kotanga komo ya président Batista na Lava tolobai tobengi ça va pour vérifier information ce qui est vrai tout est fausse le lot nous avons le réel plaisir de recevoir dans cette émission rien que la vérité un artiste que vous connaissez très bien Papa Nabiso Batista Oya Azawana Shalom papa. Ouais, shalom. Bonjour Batista. Andura ça va. Kala? Ouais, Doza Nabiso. Tout le monde a eu le sous. Ouais, Doza Tara Lola la Lola. Vraiment, Lola les Ofuta. Lola les Ofuta en tout cas. Merci beaucoup président Batista. Bando bazola na oba mono kala lilo bani no ko loba. En tout cas, bonjour Baptiste Zaza, nous avons toujours à la Bonzambé. Soyez nous embêtés maintenant. Ma plein. Ok, merci beaucoup Baptiste. Tu bien sur l'émission Nabiso ya lelo, tu es un peu vérifié, tu es que yo un peu loyal. On met un peu quoi biso vérité. On a une émission moto cela qui l'autre fana Gino là concernant Clovis Makola. Nayokaki on et puis na gina mekakolanda pe. Na ndeko ngana ba extrait. Ok, ça c'est bien ça. Et après avoir kolana ba extrait wana papa, réaction nos animaux loba Gino là lobby ezali lukuta to eza vérité. Non et ça non parce que mon œuvre d'esprit et ça facilité. Mon gars a na RDC de néglige œuvre d'esprit. Mais la mboka pas paya babi valeur ya œuvre d'esprit. Na konana on lava. Aza muninga mabe. Ok. Na benga muninga malon mais en tout cas la valider oyo sali. En tout cas et c'est bisoté. On dit ce que ça lagi ata parce que on dit to sa réputation à Mosali encore l'autre. Mais toutefois, ce que ça l'a dit, Agia solo la na Gino là, qui va solo là, non, talabo, non, répondez. Gino là, bando composé, nous avons un tournage. C'est ce qu'on a qui n'a simbi, la zone mécanique, toujours Gino là, mon dit Gino là, bande de l'artiste comme elle a dit Gino là, dans le moment de tournage, il y a blagaga, vous avez monté sur caméra, action, il y a bandi comme vous voyez bateau. Azo composé au sac banze mon azo imba ni banze moniana mais du coup tu es au Congo et pas frère Clovis là on a dit est-ce que au tegela qui est appelé ça mon abi azo kamwa donc nous ta salle blo nous sona eza lava et par là on va frère Clovis aluka Gino là bas solo là eza bien et tu sais comme on a média eza vraiment honorer vraiment voilà est-ce que Bino au travers de Ronabino Gino là est-ce que besoin de temps il y a que Clovis Makola ko bengaye parce que boye bani pe non beaucoup bengaye ko solo ko vérifier ko trouver qui même entre les deux personnes Gino là mais ko bengaye frère Clovis a bengé plusieurs fois à so embêté à mai une fois a dit non non ça makamo boye na so rappeler mais a tiré le rappeler té il y a même que Gino là sur l'équipe les médias et ça parce que à mon droit négligence moko boy là je comprendre et le moment la sali nze mon la sali quand même so ga kito so lango et on comme attend sur la média boyete donc si au monique à l'équipe la média à l'obéla parce que à monique respect ils a partagé quand même on so bengolo ko bana no bengelo nini boso nini et puis il nze mona eza naza Francovis naza la biki nze mona eza ya Gino la mta pesa qui est lava là on te meni nze mona kuna hein. So là va jouer en nini mais Gino va comment avancer mon Gino va comment avancer mon aïe ça rappelle à crier c'est un artiste complet mais ça raté qui boitait na yora c'est un artiste complet accompagner mon aïe va créer belé pesa pe o bini sa pe na mokili o baby biso o to ba takati parce que ba on so wa masala ngai ba masala to zalongo donc er nyoso to ko même na groupe na figure de star Gino va vice président là va avoir un ébat grade ni la niazara leader donc tout ça biso tout ensemble mais c'est comment que voilà c'est pas la route donc là parce que mon respect média donc respect média et puis na témoigner acte donc voilà mais ceux qui étaient vraiment na ko loba pas maté frère Clovis Luka Gino là bo solo na et simbi parce que nous ont dérangé là tu nous ont dérangé bateau il y a simbi donc na ba cri nyoso wana ba sinoga na nyoso wana et simbi
donc lave amene nyonso na éviter so lave na frère Clovis kati nda betana parce que moi bagé frère Clovis abengisa biso na lava na Jinola on les alima mususu mais so comme que ya banzembo il fallait pas solo là parce que ozomona et celui qui a sauvé ça qui déjà lave mais le problème il y a Clovis Makola lave non est-ce que il frère Clovis habite que nzembo neza ya lave parce que Dieu na bengaki Dieu na bengi a bengi plusieurs fois et puis atimela na voice asa ba voice na téléphone net no ba effacer on ba biso ko zala Dieu na za ba voice pour l'accès mon cher ami ce qui ne pas non condamné qui ngadi non fallait bosoka calme que non ko na média boité abi trop c'est trop ndeko na ngai na so pe ngai respect même pour ya ba téléphone na ngai za te dans un obligé na rola ata mo na mbanda ba message pe bazo répondre azo réagir c'est vraiment possible na ba plupart ba musiciens l'autre fois na Yamal Clovis Makola alors qui na combo ya musicien mo pasteur Moïse Mbieke aida trop na vie a commis na kina comme okomela Moïse azo répondre yete donc ba traiter kaza orgueilleux mais yé moko pe ayama na téléphone kaza pe orgueilleux ah voilà donc monique yo mabi ya solo la potinali so moninga tala na yo moko ah nga sikoyo ya pasteur nani Moïse Mbieke na mona mote mais ya frère Clovis Makola au moins là ba audio ba botindeli mais azo répondre te je ne la benga na misu na ngai abenga na misu na ngai alakisanga na message ya komela ye ngolo ya mbaye frère Clovis yebisa ye alakisa yo téléphone na ye tuna ye pe soki atikala Dieu tika obenga ye te soit toi mona ta message ya Jinola te ah mosala nzambe respect na mosala nzambe quand même ezala ngo peut-être Dieu na ngo senga ba million soki andimaka ta kosolone peut-être am si Dieu na ngo sudo ye peut-être musongo andimaka ke nzamba batu eza ya Jinola mutamemelaki yango lava mais attends que là va memeli nzem to moni na nini wasali ma prochette mais a comme auteur compositeur Clovis Makola ah mais mabe suko wana voilà on va pas se comment commencer là soit comme ta Jinola on doit reconnaître Eva Muninga Eva d'esprit papa hein tout le monde évoluer comment et puis frère Clovis à mon poto hein à ça mon poto abi mentalité abi valeur et œuvre d'esprit quand même soit celui qui biso bon avec Dieu après ça nzem be de msoba kabala ye mais quand même qu'on reconnaît que nous avons évolué ça ya Jinola il y a un micro de béné trop trop couillon parce que à ce moment que na va vous qui m'a avec moi bala una ngape ngape un jour na ko ibanze monai donc na uninga mabe to za rami sato lava Jinola nangai lava leader oza master na biso na si so na tanga kombono lelo so na tanga lelo kombono na yo la télévision n'a pas bien informaté n'a pas bien parce que obi makambo roso to lebela ke to fana ngala yo nga solo na ngani ko ngingil na ko luka yeji na ko duka ilava na sonné en famille na me gano faire comprendre nga bitala action mamuzo sala est-ce que c'est normal Jinola sa nze monani moi ya pense apesa nga Jinola sa nze monani ayembela ngo wapi na voix nini Jinola ayemba mais yo to yemba ngoti ça c'est un truc qui m'a embêté personne aux attaques bien quand même donc œuvre moninga quand même à figurer frère Clovis Alexis tam sur l'élément au rosa boyemba nenga menipe moninga sur lava donc à cause de Clovis Makola a pensé trio na bino lava Jinola na yo donc besoin quand on a lava parce que ibinze mon abino ko panza c'est trop dit na ko kapana bande ko na te mais ça ko laksa batu ke no nzembo wana eza Jinola et là obengele nga retourna ngati na témoigner si c'est vrai donc là on a élika na témoigner que nzembo wana eza nzembo ya Jinola bozo yina ngate pona nini oui titre ngona kasi là bozo yina ngapa ni kasi so on ça to tourner Jinola on dirait chez toi papa lakini yom panzi kuna nazo kene makelele ezo kote na biso eta bozo yina ngapa pona nini anomba trop criant ah nzambe yokela dans le ba parole ngaka wana bimisa bimisana et puis à komango donc ozo confirmer que Clovis Makola aza moyibi kobenga moyibi c'est trop dire hein moi respect fozala mais a joué œuvre batu mais ezani et qui moyibi nous ça va comprendre la bonne ligne mais on a ba réserve non réserve na qui aba moyibi oui Dieu ne l'a sabi aza moyibi
il est habillé à Clovis azwi nzembo ya bato ya Ginola asali nini aza nani eloko asali meka koyede biso za mokama yele te azwi sans autorisation te mako tanga komona te yelo baka komona o Ginola baki Baptiste ozobebisa émission te nazobebisa émission on dirait côté un peu on ozobanga Ginola azaki ouvert wana banga te nabi baza ouvert kasinga na bandeko bazolanda biso Clovis Makola azwi nzembo to ayebi nzembo ya Ginola frère Clovis Makola azwi nzembo ya Ginola wana c'est que problème nzembo ya bato ya Ginola a composé oza œuvre d'esprit aluka Ginola ozwa solo na yesta na lebeli okoza Ginola pesi yango te oza comédien moko tokonta yo parmi bacomédien baza très intelligent ntango olobi ke azwi sans autorisation asali nini bon mboka mpe la justice parce que avant tokoma na justice mboka mpe la justice eza na kati ya mboka oyo ayibi kobanga nini ozobanga ye te naboyi ekomaka polémique ekoma luka nga nakenda osambaka moi j'aime pas ça osala moto na nzambe ayibi te wana motinda wana bango te nasemble totala nalinga frère Clovis trop nalingaki trop c'est frère moko boga asala banzembo na baliwa banzembo belebele asalasala c'est que baliwa wana ayibayibango toujours azo na ye te acomposant na ye te je sais pas soki bakomelaka ye to ye mo composaka mais nzembo ya bato oyo ya Ginola nga nabetaka sete ayibi tala papa nga ndeka pa mpona ba n'importe quoi te nazoba makambo nayebi makambo na banayebi même Chanel Malonda ayebi nzembo yango kudu tolinga olanda se Chanel Malonda Ginola ayembela nzembe bokembela nzembe ya nzembe na bikasi babwaka ye ti ayebi nzembo eza nzembo ya bato eza nzembo ya Ginola toluka kinya ndenge bandi boye esala bien vraiment petit parce que décision nini bozwi parce que bazoyamba bino te décision nini bino bozwi na minute oyo en tout cas parce que parmi que Clovis azalaka te aza na ye mona poto ayaka koya akozonga poto décision nini bino bozwi nakozwa décision te décision eza mo ya Ginola to bozvana entre bino na bino bamaster non oui entre bamaster topesa conseil même mema carrément seront en famille bona abinazobenga ye alakisaka bapreuve bona boye nga mpo na nga yebi kake frère Clovis aza homme de Dieu aza te longola homme de Dieu wana déjà mpona nini susu kasi ayebi te azaka homme de Dieu donc soki moto ayebi aso homme de Dieu te ayamona nzambe te nzambe atalaka te moto aliboma oyo nani osongolo moyibi biso ezaka bana na ye donc asikoyo na babetaka aseteka ke bango mpe aka conseil nalingaki trop frère Clovis lukoso wana Ginola so mpona posa apeso banzembo mosusu awapesani oyo esimbi esimbi engadi nakria bato donc papa créativité esili vraiment boye donc inspiration eza lisusu te eza susu te mozwa bato sikosolongo mpe en famille mabeka moni ntango okende boye esala bien vraiment te po Ginola na ebele na maîtriser pour là okende na justice esa mabe donc esprit ezalaki na justice nga nabondelenga bino ndeko solola eso Clovis asolo ete azongi na ye po asololako aluka Ginola ata molongo akotya mpe Ginola ata mwa chiffre mwa moke boluka nde mwa eloko omedio œuvre de spirit bona osala mosala nzambe boluka eloko osala motu so asengaki ata kosenga malamu yo osengi te ozwi nzembo ya bato ayebi ke nzembo eza ya Ginola azokoyamba Ginola poni azokoyamba Ginola poni azokoyamba kutane pourquoi so yebi ke eloko eza nango te parce que des fois tolokende mpe makambo na ye mosusu mais sikoyo ebimisi nzembo ya bato ozwi nzembo ya bato nazoyambanga mpe na telefone te peut-être telefone ekwei wana bon nga nayi jiseka mpona témoigner na ngai œuvre d'esprit ezalaki bonzame te esengeli afutela yango mbongo donc okoteli frère Mato Samuel ndenge aportaki madiabu plainte na parquet afundaki mpe Clovis Makola ke non kointerpréter banzembo ya kibonzame il faut bafutela yango mbongo droit d'auteur eza normal eza œuvre d'esprit papa eza œuvre d'esprit moi symbole ezalaka eleka bokoko te oluka libiki
bakona sango mbongo belete moi juste moi makasu moi mungwa moi c'est mbongo kaka mokia na kaka neza oh tozoluka kaka yango wana parce que bimisa loka bato ja et puis ils ont peut-être danger besoin il n'en a pas nani besoin il n'en a pas nani ye frère Clovis il a dit dans la pour nani c'est grave ça azo il n'est pas nani on nzembo ya artiste comédien yo chanteur on reconnu dans monde dans mboka on monde oyo quand même na epiko solo la avec solo la neka calme mais on appelle un conseil aluka Djino là Djino zo bengo plusieurs fois frère Clovis yamba Djino là tout le monde justice c'est pas de justice na mboko ezali donc to meko pesa conseil de meko kota kota dika munde ko pe azo bo kana ete parce que moi déjà aluka avocat na aluka passe avocat na aluka ba solo déjà au moni que ceux qui la justice de na ba sala nzambe ba mona biso ba comédien ba mona mabe vraiment frère Clovis boga ya frère la lela mabe obeta ka pe teni solo la radino la lukela tamukie c'est là vraiment merci beaucoup Ndeko merci à frère Clovis aligné au fele trop hein. Et puis Matou Samuel tout ça la émission à Paris qu'on a Bercy au Leli Matou Samuel lobike aligné trop au fele on a gagné ayema nze maman on a gagné un peu d'autorisation voilà ko di mabe hein c'est aligné facilité makasi papa on va ça là ebite on dirait que ba te ama bo makasi te boy papa la kisaki ndenge ba lukaraté c'est ça le problème peut-être que ma bo makasi ani o libéré Matou Samuel tout na on petit na niveau a interpréter nze Matou Samuel a été dans studio à sali ba clip sans que si on moi pesa autorisation a bini sans rabo Matou Samuel a bien en face agena justice et comment la justice il y a ma job comment la justice mais cela bimi ça va y comment la justice ameza da pesa que na manga si pour moi na YouTube donc to bon mamoto parce que Djino déjà à la procédure la justice parce que là avocat na juridique na maître Dodi Foufou soleil déjà naé il a passé merci beaucoup na banobala na biso na te nim ya Djino là yango wana na se na combien on a se beaucoup bengaye et que ça va bien makas Baptiste to comme na suka message ya suka conseil pas ba ministère chrétien OK bazali ba malhonnête baza loyauté baza honnêteté baza sincérité baza vérité quoi message ni ko pesa ba touchara ba sala nzambete respect parce que soki bango baza te na mboka pe tambola bien te na biso pe bato to za bien te parce que grâce na bango nde biso dozo vivre mais bazala mingi na bonzambe ezala bien donc voilà donc bonzambe la kisi que respect discipline mambo belé ya kachona na bonzambe donc voilà donc honnête donc honnêteté fait la paix donc voilà donc on a robangona mais nazo beta sous société kaka frère Clovis Makola benga Djino la bosola na ye makambo ke na justice te eza soni ils ont honoré vraiment bisoté na yopété donc voilà donc là azara na simande konanga Djino la parce que aza master nanga aza collègue nanga aza président ya figure de star na azara pour rien. Merci beaucoup Baptiste. C'est la big question pe ba frère pe ba porte la grande mon frère. Vraiment tout à fait. Voilà. Merci beaucoup. Les loups ne se mangent pas entre eux. Donc merci. Il y a déjà. Ah bon? Baba se côté déjà. Baba côté il y a autant la moto on ekufa noki parce que ekufi noki te. Trop bouillon. On est rigolo donc trop bien. Agent c'est comme on a kala trop bouillon. Bozo inanga pona nini. Vraiment. Merci beaucoup. Merci na John Kamande, merci na Daniel Subola na biso. To sala tout Clovis Makola les frères l'évangile Azo Yambanga te to kutana lava. To mega toujours ko ça ba investigation na biso découvrir vérité. Je pense que Azo Yambanga te. Azo baté ce qui y a peut-être na raison. On a déjà mission à Djino là. Il faut examiner. Moi il le fait. Mais il y a le Ozo inanga pona. L'homme de Dieu au niveau du village Yambanga et ça la bien ma casse merci na bien nyonso bolanda biso bonzambe na bonzambe lola ezo futa simana to ya koloba ke nzamba boto croyez le soir qu'on se trouve à la prochaine
na bino nyonso tobozola na biso rediffusion pe diffusion ya émission na RTP chaque mercredi pe vendredi. Bye. Motu so asengaki ata kosenga malamu yo osengi te ozwi nzembo ya bato fane bisena ayebi ke nzembo eza ya jino azokoyamba jino waponi azokoyamba jino waponi azokoyamba bakutane pourquoi so yebi ke eloko eza nango te parce que des fois tolokende mpe makambo na ye mosusu mais soki ola abimisi nzembo ya bato ozwi nzembo ya bato azoyambanga mpe na telefone te peut-être telefone ekweyi wana bon là nayi juste ka pona témoigner na ngai œuvre d'esprit ezalaki bonzame te esengeli afutela yango mbongo donc au côté du frère Matou Samuel ndenge apportaki madiabu plainte na parquet afundaki mpe Clovis Makola ke non kointerpréter banzembo ya kibonzame il faut bafutela yango mbongo droit d'auteur eza normal eza œuvre d'esprit papa eza œuvre d'esprit moi symbole ezalaka eloko bokoko te oluka libiki bakonasango mbongo ebele te moi juste mo makasu mwa mungwa moi symbole kaka moke wana kaka nde eza oyo tozolukaka yango wana parce que obimisi eloko ya bato ja epuis ezopeta danger bozoyinanga mpona nini ye frère Clovis aoyi na jidonga mpona nini c'est grave ça azoyine mpona nini oyebi nzembo ya artiste comédien yo chantre oyo reconnu na monde na mboka oyo na monde oyo quand même ayebi kosolola abeka solola nde kaka calme mango napeka conseil aluka jinola jino azobengo plusieurs fois frère Clovis yamba jinola toyemama justice te parce que justice na mboka ezali donc tomeko opesa conseil to meko kotakota likambo ndeko mpe azobwaka na ye te parce que moi déjà aluka baavocat na ye aluka mpasa avocat na ye aluka basolola déjà omoni ke so eke na justice te na basala nzambe bamona biso ba comédien bamona mabe vraiment frère Clovis boga ya frère nalela mabe obetaka mpe teni solola na jino la lukela ta mokie vraiment merci beaucoup ndeko merci à frère Clovis pe alingi ofele trop et puis Matou Samuel tout ça la émission na Paris kuna na Bercy oleli Matou Samuel alobi ke alingi trop ofele on a gagné ayema nze mama on a gasté un peu d'autorisation wana akodi mabe c'est alingi facilité makasi papa on va là habite on dirait que ba te ama bo makasi te boy papa la kisaki ndenge balukaka te c'est ça le problème peut-être que mabo makasi ani o libéré Matou Samuel tout na avant petit niveau a interpréter nze Matou Samuel aketi na studio asali ba clip sans que mokolo nzembo apesa ye autorisation abimisaka bo Matou Samuel abenge afasti akena justice te ekoma na justice te ya majob ekoma na justice mais soki abimisaka inge ekoma na justice akena manga sipuma na YouTube donc to boma moto parce que jino déjà aza na procédure ya justice parce que lena avocat na ye na juridique na ye maître Dodi Foufou soleil déjà na ye ya passé merci beaucoup na bano bala na biso na te nim ya jinola yango wana na se na combien on a se beaucoup obenga ye et que ça la bien makas bâtisse to comme na suka message ya suka conseil pas ba monsieur chrétien OK bazali ba malhonnête baza loyauté baza honnêteté baza sincérité baza vérité quoi message ni ko pesa ba touchara ba sala nzambe te respect parce que soki bango baza te na mboka pe etambola bien te na biso pe bato tozala bien te parce que grâce na bango nde biso tozo vivre mais bazala mingi na bonzambe ezala bien donc voilà donc bonzambe la kisi que respect discipline mambo belé ya kati na bonzambe donc voilà donc honnête donc honnêteté il faut ezala pe donc voilà donc on a robango na mais nazo beta sous société kaka frère Clovis Makola benga jino la bosola na ye makambo ke na justice te eza soni eza honorer vraiment bisoté na yo pété donc voilà donc là naza kaka na nsima ndeko na nga jino la parce que aza master na nga aza collègue na nga aza président ya figure de star nazaka pour ye
Merci beaucoup, Baptiste. C'est la vie que je peux frère, mon frère. Vraiment, tout à fait. Voilà. Merci beaucoup. Les loups ne se mangent pas entre eux. Donc, merci. Déjà. Ah bon? Mabe se koti déjà. Mabe koti, il y a autant la moto et kufa nogi nogi parce que kufi nogi te trop bouillon. Vraiment Nicolas donc to ben agent c'est comme on a kala trop bouillon. Bozo inanga pona nini? Bozo inanga pona nini? Vraiment. Merci beaucoup. Merci na John Kamande, merci na John Stubola na biso. To ça la tout Clovis Makola les frères l'évangéliste azo yambanga te to kutana lava. To mega toujours ko ça ba investigation na biso découvrir vérité. Je pose des raisons modèles. Azo yambanga te. Azo battre ce qui y a peut-être une raison. On a déjà Michel Adjino là. Il faut examiner. Moi il nous fait. Mais il y a le Ozo inanga pona. L'homme de Dieu au milieu du village, Yamanga et Salabia Makas. Merci na bien to bolanda biso bonzambe na bonzambe Lola Ezofuta Simana Toya Kolobaken Nzamba Boto Koye. De ce soir qu'on se trouve à la prochaine. Na bien to bozola biso rediffusion peut diffuser ya émission na RTP chaque mercredi et vendredi. Bye.